Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Kader. Complot na yo. Esimbi na butu te. Obandi koya koluka Teresia na moi. En tout cas, na mona nanga kindoki. Mais mon père Jérémie a raison, que théâtre et l'équipe na science occulte, franchement. Nzambe. Qui pour ça ma Teresia. Ah, ma tete. Ma Teresia na ngai bandeko. Okenda pio ma tete. Ah, ma Teresia. Azani ma Teresia. Akomelanga ngo. Ma tete na uko kala ma Teresia na bandeko. Oh, soki ezaki ndoki te tobenga ngoni. Oh, makambo o Kader asali oyo. Soki ezaki ndoki te tobenga ngoni tinini. Parce que nga namoni mo na ko qualifier makambo Kader asali te. Apa kindoki. Parce que s'il faut Kader à Luka Teresia, à Luka na page na été, à Luka ba comédien belé, à te pas président Caleb, à te pas batu na bango ba ebani ba pese nora mama Teresia, à obenga mama Teresia, obungi boyboni, o ezali litio, o ezali provocation, o ezali ba luka ba ye ba poisa mama Teresia eza ndenge nini. O ezali résultat ya makambo bango basalaki. Donc eza ke aye kolobela biso formellement, aye kolobela biso ango publiquement ke ngande muna sala ebwe. Moi aussi je suis content. Donc o ezali esengo ya victoire. Nde ba mona mama Teresia wana baseki babi asilama afanda kimia to fina e bouton aya koloba lisusu nde yango wana. Ça c'est un message. Oh bise photo comprendre yango na sens wana. Mais mama Teresia yango bino bozo luka oyo. Bozala na besoin kufati. Yango te. Bozala na besoin Teresia yango akufate. Au profit ya dinana. Bozala na besoin mama Teresia ali moi na vie na bino. Azala susté parce que a au déranger. Elle vous met mal à l'aise. Aza muto bino mal à l'aise, a au déranger bino, a au bino kaka. Parce que les cambozala ya réseaux sociaux. Yo lobi na réseaux sociaux, on appelle lobi na réseaux sociaux. Preuve yango na to moni Kader, a moni Teresia te, Nikoleleke belé, ayeka na réseaux sociaux. Ce qui est que ndenge président Caleb alingaki Teresia tant likambo ezana dinana abenga ye na privé. Po ani Kader ango ye mo pete tanga moni Teresia te abenge na privé te. C'est-à-dire que likambo ezalaka na réseaux sociaux. Nande makambo ngo kendaka ezalaka na réseaux sociaux. Et puis Kader a prouvé biso le contraire te parce que aye na réseaux sociaux aye ko luka mama Teresia na réseaux sociaux. Il est venu sur les réseaux sociaux. Ayo tout na mama Teresia okenda wapi bo lukelanga limora mama Teresia une manière ya ko tchola quoi. Mais vous avez besoin kufa. C'est ce que vous voulez bolinga ki moi moi sur akufa ali moi atika bino kimia pour bien le faire. Ko bo mamutu sara na masasi tant bozwa ki na kuku dendo bolingeli eboule. Mama Teresia za veuve. Ana bana olesa. Azana famille etalela azana mwa chaîne na ye. Oui, ça là qui place wana bino boyaka. Qu'est-ce que ça matière? Et ça matière. Et ça wana ezala bongo yo ye na réseaux sociaux et ça problème te. Ce qui Teresia mutaye na réseaux sociaux, c'est un problème. Et ça crime. Asal mabe. Pourquoi il faut y aller na réseaux sociaux? Les kamni yango ba bon s'arrêter. Les camions c'est zalaka. Faut bon ça na privé.
bango bana droit ya koya na privé te bango bana droit ya kokende ka na réseaux sociaux kosenga numéro ya mutu na réseaux sociaux mais bato mosusu nde bana devoir ya kokende kaka na privé nde balingi basala Theresia bosali muninga complot parce que elle vous dérangeait bino bobi keno ye falaki pa aya na réseaux sociaux bozwi bolingeli boule place oya lesaka bana ye na chaîne na ye bobomi chaîne na ye na mbongo nezala na kati kuna plus de $2000 plus de $2000 bino botindeli ye ba strak na kuku dendo na dinana bosali complot botindeli strak e bomi chaîne na muninga ne bela mbongo nende ngwana kati so ezaka likambo kaka kifo koluka muninga na privé bino boluka muninga na privé te Kader apa asali le contraire ayeka na réseaux sociaux ti ayeka koluka na réseaux sociaux ti mais bino bosupportaki yango te waki te mama Theresia falaki aluka soki amoneke makambo odina na asalaki to alobaki to esalaki boye falaki aluke na privé nde président Caleb aya olobela biso parce que président Caleb omoni te omoni makambo Kader alobi te wana mato ekufi misu mpe eza ya kokufa nyonso mbala ekufi na miniti oyo nyonso ekufi na miniti oyo ekufi pin mpona nini mpona likambo nano eza te bino bosalaka bato ba 2 poids 2 mesures bino boza na système ya 2 poids 2 mesures eza na bato mosusu bino boprotegeaka mabe na bango ezalaka malamu parce que boza na mwa baaffinité mwa boye bosala déjà likambo ekokende boye mais ekoleka boye te likambo ekozala boye mais limite nango ekozala boye bato mosusu baza ba bienvenue ba welcome bato mosusu ba welcome te bafandela complot awa na kuku dendo dina na kuku dendo babomishe na muninga na ebela mbongo na kati kuna batie vraiment par terre ya Theresia loba te tango botiaki chaîne ne par terre wana eza koboma mutu te ça ce n'est pas tuer une personne ça ce n'est pas tuer une personne tant bozui gan pena tomoni Caleb azongeli ba film ti azongeli ba film ngo wapi azongeli ba film ngo na chaîne télévisée te azongeli ba film ngo ka na chaîne ya YouTube. C'est-à-dire que chaîne YouTube est la société. Lelo bobenga la patrona tant wol bake des maisons de production minene na mboka na biso za sila na Bellevue. Basali ba chaîne télévision na Congo. Et aka ba chaîne YouTube wana ti. O bino bomaki ya Theresia. Société muninga. O kuku dendo na dinana. Ba bomi. Bwa mabe bwa mitema mabe penza wana so oyo Kader asali Caleb amoni te po Caleb azwa kiti na fanda allo bino bolobaka so mutakufi ti bino so mutakufi bozwi conscience yone mona sepe na Cardozo abi na conseil opesa mututi parce que ce n'est pas que ceux qui ne bozana matanga nde boye na ba tolingana ba komede baza unité soyo ini pona nini mais si mutakufi nante si mutakufi te bosala makambo nanko vous faites tout nanko na kimotema mabe en fait en réalité bozala na bino mitema mabe en réalité bozala na bino mitema mabe eza que ceux qui omoni ke kimotema mabe na bino eza exposé wana bosali semblant vous faites semblant on assemblée ya makasi tolingana tozala bien tozala ini eza bien te kokaboneza mabe wana ba conseil zogite bomluke tolingi makambo so ngi yebana président Caleb ozate Kader mutabanda makambo aleka na be mission aye otuka Kader a mutu anani a mutu Bellevue na Ursule Péchangati. Bon, en fait, Kader a mutu famille bota. Parce que Kader musana ye
théâtre malonga asala te nga pe kade yango nakomaka koyebeka nde ezalaka ke moninga monde anga bapage ya tiktok monde anga bapage ya batiktok wana nde komisa bato ka moto asali mwa page ya tiktok bapolémique ebendi moto oyebi moto wana kaka na ka wana mais na voix normale boye na voix normale boye Kader théâtre ni ya malonga oyo asala artiste à réseaux sociaux so alobi te na oyeba ye nde ye wana bandi na bande koloba bozwi namoni Caleb azongeli ti bato sa film awa ti les fantômes de ma femme je crois pas créer ce film mosusu ezokotaka mingi te azongeli kaka na chaîne na ye mais Caleb omona moninga dinana akititi chaîne na moninga eloko ni oyo Caleb osalaki pona moninga restaurer chaîne na moninga mosusu eloko ni osalaki po yo za na chaîne na yo chaîne no eza bien yo kota likambo wana te okota te ke dinana makambo eza na réseaux sociaux ko toucher chaîne na moninga te yebisa moninga longola chaîne to pesa avertissement longola vidéo mais ko boma chaîne na moninga te parce que chaîne eza société Caleb yo yebi yango ke chaîne eza société tout le monde le sait tant beaucoup ça belle vina si la beaucoup ça bon poani pour la chaîne na bango itale makati visibilité égale nini mbongo ti tout le monde le sait tout le monde le sait et loko modèle ça la nga passe makamba deux poids deux mesures ça fait tellement mal Caleb Osan yum tuzara bien na dinana pourtant on yaki na réseaux sociaux awa okotolika yope Thérèse ya pet na comprendre kate comment boendenge nini veuve de son état mbala kufa likolo réseaux sociaux opé sambon na sa moi chaîne na sala ba analyse Thérèse en soi banda ofinga batutin Thérèse banda yo sala ba analyse na ye ya mam na ye ka ndenge kindaka na réseaux sociaux lelo boeto lobela marama ba décor ye mo pe décor kyanga lobini abi makambo ka ndenge kindaka na réseaux sociaux donc tout le monde sait que na réseaux sociaux ça na ba manière mo makambo kindaka ça na ba rules que game des abozo beta ma boy il faut qu'il y ait des boyer puis ça la bien il faut que ça boy puis ça la bien mais bine botala anatin bozwi chaîne na moninga oyo eza société na ye oyo eza gan mpe na ye po alesaka bana na ye moka milesaka futaka ndaka asala po bino ka wana bozalaka soki moto aoleka na réseau sociaux azosengasenga ekomani ebongo ye moto awa na chaîne na ye mpenza mpo ani kosengasenga pourkui kosengasenga bato ye mpe alingi kosengasenga ozomona mais moninga osala baémission na ye mama Thérèse aza zoba te azaki zengi te qui aya oloba nini makamba ba faux compte non ayebi yango elle vu ça elle connaît ayebi qu'ils a na ba faux compte et puis aza ako détecter yango pe pour Caleb abimisa mama Thérèse lokwa azoba lokwa kizengi ke o mama Thérèse o sala ayebi te et ba faux compte eza non Caleb abimisa Thérèse azoba malukela Thérèse a solution te parce que soki nani Caleb asolara bien a dinana ayebi ke YouTube ana mbongo Thérèse atanga saka be mission ana azo gagner mbongo pona ye muninga asala ngoka na chaîne te ba bete penda double fimbu ba kitisi na chaîne na ye ekufi na mbongo ne na kati non seulement ba sukana te dina na porter sous mama Thérèse a plainte ba kenango double bakenango double donc bozalaki pe na besoin mwana mwasi akufa po boya matanga boya kolela siko moninga oui personnellement nakopesa bino position mama Thérèse ate nayebi aza mutu ti ekoza pa saki pe ba malaise po bon mama Thérèse aza jeune fille mama Thérèse a mukolo eza makambo mususu déjà à partir ya âge omoni âge déjà likambo so ekomi déjà à partir à âge nous autres supportant au souster donc c'est à dire que atolingi yo moko personnellement olingi obetango kara
mais âge ils ont permettre de faire passer les cambos facilement. Ils ont la bonne, ils ont un âge mon bonnet, tu vas 30 ans, 20 ans. Au moins que au moins que et les canons m'en fous. Mais certains âges, ils ont la responsabilité au moins que les cambolés qui bon ça passe. Mais tant que la responsabilité c'est que bêta yo donc flash quoi. Na yo moko si tu vis pour toi. Oyo kano pas cité, oza les kanangoti. Na moko di. Mais tant que responsabilité est et bêti yo tel que nzambe chaîne nanga soki zalaki 2000 nanga 3000 nanga 4000 500 100 200 nzoto on eza ko boma muninga déjà muto asala eloko aza te bofanda kimia bomelama bolinga boyo yebani to bolinga bo achever nini pour ngai il fallait bosser en écoute fête. Faut faire la fête maintenant. Bo sepela ne loko bino bo salaki. Bo sepela bo zane sengo makasi soyez dans la joie maintenant. Et soki kader yo oya ko luku ba position Mama Teresia. En réalité, o luki non position Mama Teresia te. O bimisi nde kindo kinabino bo salaki complot na bino bo salaki. Fallait beau kende bo lia sosote ma chérie mon frère. Fallait beau kende bo lie soso bo meli bo sepeli bo sali feti. Oko yo luki ya litio te na réseaux sociaux te. Oko yo luki ya litio ya réseaux sociaux te. Président Caleb. Moment ngo yango yo Moment ngo yango président Caleb. Au monité makambo leka bata maboma nanu babimite buza kindoki franchement na so kango kanda parti wana bo penza na kindoki donc boyaka en fait les gens ne voient pas vos actions mon kadera wana batu bota te ke kadera mutabandaki bota la réaction ya muto o bato ba réagir bota ande réaction tant ba pasteur ba ya koko tango ba bimi ba bendi ba verset biblique tant batabanda makambo ezala te to mona ta verset biblique te to moni verset biblique te to moni lokote na makambo mais tango ko pela moto comme ba verset biblique batu ba kotala te nani abandaki parce que une simple phrase de 26 secondes bon non te almet ezara mokie mais ko pelisa zamba et ko pelisa zamba bofandi bikende ko tchuba tanga ko tchuba donc non boza kindoki franchement bo abandoki boza penza na kindoki bo abandoki il faut bo assumer kindoki na bino finalement bolingi na Mama Teresia yango soit akufi bino bozwane tini bino bokozwani ni so Mama Teresia o atie mutu na ye na se bino bokozwani boyebi ezana ba période moko boesi la ba pesa ke ba copyright na nzembo ya bienvenue azaki na ba copyright elle était vraiment abattue pour na copyright kaka elle était vraiment par terre. Elle était abattue. Elle n'était plus elle. Et ça la passe. Nga moko na obete bne solo année passée. Na ba juillet wana. Chez nangi li moi kit. N'est-ce pas ça ta ya n'est-ce pas si ya ba 10-15 minutes. Non, quand le quoi na sa crise cardiaque. Moté mako et c'est tout fait. Wana ezaki nango na responsable te pour YouTube ye moko ndasa kango. Ce qui ezaki précédé
na mutu moko nde afundaki na YouTube et tout consort nga la moni mutu ante na moni nde YouTube mais motema nanga neti sifoke neti oka neti motema bima neti donc oka penda motema nezi étouffé ndenge nasala kwa crise cardiaque 2 heures du temps en même temps on travaille motema neti étouffé siko bino mama Teresia ayebi ke mutu asali likambo oyo eza kuku dendo eza dinana après président Caleb à côté lui sous dinana a gardé chaîne na ye dinana na chaîne na ye ti lelo continuer kokota ba film président Caleb à côté lié donc c'est comme si dinana na ba soutien partout ana ba soutien on la soutient bazo soutenir bazo battre les mois na likinda ba tie Teresa Mupandi démon ndoki bato batala ka ba réaction bato batala ba action ya bato mususu te pasi nanga eza kaka mokilo toza eza mokili moko boya injustice makasi eza ki ozomona ki bato baomona mabe oh pena mabe muninga za victime mais ba côté li bourreau ole ba côté la victime bango ba côté li bourreau batiki victime abundani na propre sort na ye nde bosali mama Teresia ba côté li dinana za victime mama Teresia bobo sani ki na réseaux sociaux ki ndara bongo et pourtant bino moko bosali ka la même erreur ya royaka na réseaux sociaux ya rotuka kaka na réseaux sociaux botuki ye boze la réaction à réagir ndenge nini. Franchement le monde est trop méchant yango yo bata maboma na babandi te moto nano epeli te kader ye wana bandi ayaka bandi boye bolinge bokufa boyebi likambo les ramasseurs de ballons et boma bino bosa be mission ti lelo eloko wana bokoka yango te mais ti mam sa kendo bimisa les ramasseurs de ballons ana boyebi combien bat batuka boyebi combien de personnes batuka ye amona pe ya pasi mutema pe isoka ye etanga beti bino likambo les ramasseurs de ballons Montepeli ramasseurs de ballons estomac ekangi mamsi botuka ye bo salaire mabe. Donc les gens ne regardent pas les actions, les gens regardent les réactions, ils jugent beaucoup plus les réactions. Ceux qui viennent après les actions, c'est ce que les gens regardent. Moi c'est abato santé tungisiye. Donc quelque part à peine ko lobe so na bina sa penda analyse bien nemo penda ki mbiaka penda to so la pembe na makambo eza que plan eza ki boy ba bomi chaîne ba porter plainte ba attaquer na nenga butu Mama Teresa uti kobela abeli penza. Donc à vrai dire pour le bon père na nenga bien na kuki pe ko affirmer ngo parce que nga na zo étudier non ba fait après na sala analyse na nga selon ba fait wana à vrai dire projet za ki Mama Teresa atia mutu na se akufa siko boye ba position eti boki sangwa maladie te boki sangwa kokufa te azape na réseaux sociaux te boye kotuna obosaki na butu Jérémie asa lobi en haute. Ils ont plus que science occulte monde à théâtre. Ils ont plus que science occulte. Et là quand ça langa passe dans les cambo ils ont que mutunyo so regarder chaîne na bisika lokela. Donc en fait personne mutu mon côté atikala olobela di nana que di nana vous pouvez avoir le problème avec quelqu'un mais tu ne peux pas s'attaquer à son gagne-pain. Tu ne peux pas parce que Lélo chaîne a dit nana ezali à côté ba film elle est à l'aise à côté ba film et puis nako ke na on peut musika penza
pour non ça n'a analyse et ça que dinana pour na le bango clairement na ba mot clair na kota na peli kamba dinana aza hypocrite na façon non franchement soki penza na ko linga vumena fa na ngana mutu lokwa Teresia parce que Teresia soit likambo ezali Teresia oloba na ye akoloba lobi cette émission au moins on connaît moi ma candidature Teresia moi ni mo ba penser na ye boye ba on Teresia lobaki boye Teresia lobaki boye mais on a ko linga fa na mutu lokwa dina na te po dina na za hypocrite okoye bandeni peut-être pe maladie au Teresia beli msupe dina na mutu abwakeli okoye bandeni okoye bandenge nini parce que tant on a na seno G ba kwisa na nu gan pe ta ko ba mutu ezaka ko tubembeli bote na bisi bino ngai chaîne na sala espace mo ya 2 heures de temps pour izonga bo na ka lokwa donc motema na ngane donc ba l'anglais da suffoquer na ka lokwa toro na ngane tizo kanga ma place moko tolo na ngezo nzambe tolo ezo fina na kiuzo kapenda neti motema ezo swa bino boyoki mawate na Thérèse Omer veuve qu'elle est cinquantaine qu'elle a boyoki li mawate bobi open fois dai monito ko sukisa ye soki za da bombo sa kango moi je pense que même ata soki mama Thérèse abeli peut-être cause a plus malade au bois qu'il a et qui cause a plus malade au bois qu'il a pour moni kader abang singa abang singa te me akamu singa kader akamu singa na façon moko non kiango non kiango na bi mokili la loi du plus fort au ba américain ba loba Donald Trump mutaluki makamuna ba Iran kuna soki ba Iran kuna biso a essence mati donc eluka makambo ye wana kuna batiki ye biso to futa conséquence nango eluka makambo ezaki dinana me ya bimi lokwa mo santo muto a subir ba conséquence ki ye wana kaka basale chaîne ye wana kaka santé tungisi ye wana kaka lobi ali mwana na réseaux sociaux bolinga ki angoti mais botiki était boye kaka kolukeka non franchement non mokileza na mawatin nous sommes na kadera o seka ye non tela bino na suka kadera zo seka mama Thérèse non franchement nga penza soki ezaki ba complot ya bato te ba omona naka lokwa ba santo te bazo fandela ka bato mona ba selo likita ba salo mabiba ko isa chaîne organ pen ayo mais mama Thérèse alingaki na binoka en fait l'homme soupe eza que ba bangi mama Thérèse po ba yebi que azape piken parce que moto aza esprit faible te alinga banga mama Thérèse te. Donc quelque part mama Thérèse n'a pas zappé ma belle pétété a zappé loulou a ma belle pétété et le resalika bon eza que batali babi moi sio so to bito tika chaîne na ye bisika ako fanda boya lobi pe loko sans contrainte ya chaîne na ye biso awa ba secret ko bima nga na mona kutu na ko baksa même président Caleb le quoi complice tabakamba tika to buke ka maseke na chaîne na to kwe sanka bou pour asa danger pour la biso parce que on n'attaque pas les faibles. Oui, parce que si tu sais que cette personne là elle est déjà faible, pourquoi tu vas l'attaquer? Tu ne vas pas l'attaquer. Elle est déjà faible, elle n'est pas une menace pour toi. Donc quelque part maman Thérèse a une menace. A comment qui menace penza. Allez ba lingue les boules.
ezana batu mususu batu lokwa bakuku dendo wana bazana bango ba esprit moko faible, c'est-à-dire que ye moko aza faible ayebi ka kokane makambo te mama matumboli mais lokwa koka makambo te asala système moko boye po abima lokwa yanki po to babanga ngala ndo tumbola batu mais so to ameki na ko attaquer ba chaîne na bango mais boye ba que yo dinana yo au futango minoka bato Teresa liesaka po yo bimi lokwa victime Teresa na voix normale boye na beta pe lisolo wana nanu. Pourquoi pendant toutes ces années oh Teresa ayebaki secret na yo dinana aloba yango na réseaux sociaux te apanda sango te aloba te. Pourquoi soki Teresa aza mabe Teresa mabe likambo muninga lobela ye na privé pourquoi ye aosala ngo ya na réseaux sociaux soki Teresa ayebi secret ya dinana pendant plusieurs années aloba yango te eloko nini osalaki mama Teresa d'un bon matin alamuki azui caméra beti eloko wana yango na oti koloba que les gens ne regardent pas les actions, ils regardent les réactions. C'est que maman Teresa quelque part a senti qui peut que et là au moins bolo bawana et après mutu pa yebi ngoti mutu yebi ngo et akadi nana et que soki likamwane se retrouver pe na réseaux sociaux et kozala kaka didi kadi nana maman Teresa fande abi moi c'est peut-être maman Teresa bando pesa dinana confiance makasi tanga moni likamana bien bon nga on peut so confiance yo ngo break confiance nanga ezwa pe no moi moko comme so yoka douleur à trahison peut-être douleur à trahison là dinana koki ngote asali olo to benga irréparable parce que je ne pense pas moi ni maman Teresa tango kaleba ye oh maman Teresa singa dinana pardon. Mais en même temps, Teresa est victime. En même temps, c'est Teresa qui est victime. Il y a chaîne Yeza par terre. Elle a perdu beaucoup d'argent. Vous voyez que pendant ce temps, c'est l'équipe déjà 3 mois. C'est depuis décembre, janvier. Depuis décembre. Toi en avril, hein? Toi en mois d'avril. Pendant ce temps-là, personne ne regarde la douleur de Teresa. Bah, la douleur à Teresa. Bon, tu as dit, nana, à sa victime. Personne ne regarde la douleur de cette femme-là, Teresa. Pour moi, que maman Teresa n'a pas lobby. Il n'est pas. En tout cas, président Caleb, pour ça, la dépôt des mesures. Botika kobata mana sima ya Bible, sima nzambi. Botika, moi ça mabe. Ya mabe makasi. Boti ko bata masima nzambe sima Bible Jésus en réalité Jésus en obino bo sele mabe bo sele Jésus qui totin et bo sele Jésus mabe makasi parce que yuza ko exiger comme ninga Teresa senga dinana pardon alors que dinana frappé ye na chaîne dinana frappé Teresa do akitiye abomiye atie na ba situation moko boye soka zaki suko senga batu ba $20 te ba $10 te tango place ye ko tsambongo te azalo bija ko senga $10 po bobake ye pe ko sengeleki muninga longwe nene na place ko senga bi non senga te na za na chaîne nanga na sala bilongo nanga bino mo bolukele ba problème et kotisi na ba problème ye pe a péter ba plan azongisi bino bo attaquer chaîne na ye. Mais yo Caleb yo obimi po ya roloba senga e pardon. Siko maman Teresa po la sabino que bozo bang sangate ngande na victime bino bo salo kwa ka ngande na za bourreau asenga pe pardon den asenga pardon den
Eh ben, Maman Thérèse a défié Caleb, a défié été. Caleb a kataki likambo mabe. Caleb a sali des poids des mesures. Et Maman Thérèse a bien ok. Caleb a sali des poids des mesures. Voilà qui sa Caleb ke na yebi na nga ba je wana nyonso zo sala wana na osenga pardon te. Et loko pe ko changer te parce que bino nde bo salinga mabe bozo donc bazana bazui parti pris. Est-ce que vous comprendre? Parti pris. Basala parti pris. Basala parti pris. Basala pour tout le monde na moi momo quoi bien basala injustice. Chiko bosali na butu bosala ono na moi bobomi chaîne nae bokitisi mutu na se Caleb aleki abimisi donc Caleb ko asala ke donc abimisa ndeye Thérèse ande mabe dina na victime et suki wana te. Se bokende pe na butu bobwaki levi malade na yebi. Bo suki wana te. Bo tindi su kader. Aya oluka isu makambo. Wana po ani bo luka boye ba position ya Maman Thérèse. Maman Thérèse na yebi ke olande mission nanga. So moi na sale mission. Na sale mission pour et ça passe. Kokanisa te moni ngande na moni ngande la NG officielle nde na moni combien est-ce que bato ba osala injustice et ana bato belé o ba moni loko ngape nde na moni ngape na moni injustice ya bato o bazo sala o ngape na moni yango j'ai vu combien les gens sont injustes à ton égard. Na moni yango donc bato ebele pe ba moni yango et ponanga analyse ezali kolamusa bato pe moi mémoire mokie que ce que ça la bato peut-être ba comprendre te qu'est-ce qui se passe réellement na moi quelques minutes oyo na moi mayele nzamba pesanga ngai pe na ye na décortiquer yango na ndenge nanga na meki vraiment na ba moyen o naza nango ya kotalisa bato combien est-ce que toi tu étais victime ya ba jugement ya bato, combien oza victime ya injustice, combien oza victime ya ba deux poids deux mesures, combien oza victime ya ba loi du plus fort. Il y a ba loi du plus fort. Wane lote oza veuve obundana na vie na yo. Tu fais ta vie, ozo bundana ngo. Non na mono na réseaux sociaux to yo senga bato mbongo sala ngote. Cette place na mono na réseaux sociaux osa analyse na yo, oluka vie na yo. Ndenge bisu nyoso ba oyo. Na bakale poste bakale bazala pe ba boss. Benga bazongi ya YouTube te. Nani oyo sai. Aboya YouTube it. Aboya YouTube abi na mone loko. Non ça na YouTube te. Ngande na aboy. Na comédien patron. Na comédien patron là. Na boy na sa chaîne YouTube. Pour lobby na za ne loko na chaîne YouTube te. Et comme ya ba analyse. Ami boy là qui n'est bien avant. Ami bo sauter na pardon. Sai. Ami bo sauter na pardon bo ko tanga makam na bino te. Nga bo aboya ki gugugu. Aboya ki kaka engundele balonga engundele. Aboya ki makambo sauter. Et sopela na mutu. Ami bima bien avant. Na mambo YouTube. A déclaré forfait bien avant. Atika na makambo. A déclaré na forfait. Alinga na etaboya na. Aboya na.
Ah, Jésus. Aboya nae. Pardon. Hein? Donc, naye, pour na chité, na nga qui na chité. Na exposé ba fait. Objectif vraiment, y émission na nga qui ko exposé ba fait. Na exposé ba fait nyonso. Ya kolakisa bato que eza na mokili oyo eza na injustice makasi na vie. Il faut ka kozala nango, il faut kozala na bafinité, il faut kozala omoni eloko Maman Thérèse à vivre yango aussi là. Elle a vécu. Maman Thérèse a vécu le rejet. On l'a rejeté. On l'a rejeté. Elle ne peut pas obtenir capo. Bakouk bazar. Mam Saza. Entourage n'est pas bien. Parce que sinon, tu as te belé. Sauf qu'à vivre rejet bongo. État de santé nae. Ah, Nzambe. Maman Thérèse. Sauf qu'à belé. État de santé nae. Asa mutu. Boluke lié. O eleki makasi na ye. Bo tie na situation mo ye confort. Bo coincé ye. Bo poni ba kan. Bo sali 2 poids 2 mesures. C'est ce que vous avez fait. Bo sali 2 poids 2 mesures. Bo poni ba kan. Motema pasi douleur au monde que yondo za victime bato wana ba boyi balobi yo za victime te. Donc ils ont fait ça expressément. Yango moninga na se sentaka à l'aise so likamboza na sila na ye na lobby. Parce que biso to ko linga to perdre mutu te pour na bino. On ne peut pas perdre quelqu'un pour vous. Vous au monde. Biso to ko ndima te lelo to perdre Thérèse pour na ba jugement na bino, il y a 2 poids 2 mesures. On peut pas accepter de la perdre. To ko perdre été. But l'émission nanga ezalaki nde bongo. On ne peut pas perdre Thérèse à cause il y a pas jugement na bino, il y a pas 2 poids 2 mesures, à cause il y a pas parti pris. Dinana à se sentir touchée na eloko oyo Thérèse a payé à se sentir qui touché soi-disant Paul ba faux quantité et ça va faux compte non à se sentir qui touché ya eloko oyo muto ayebite à part Dinana ayoki yango na réseaux sociaux. Mais bino bo linga ye aloba te afanda kimia pour soi-disant ezali ba faux compte. Ba faux compte ya na mambo o bo sala batu imbalete o ya ba secret. Ce qui faux compte et bimisi secret c'est que quelque part il y a eu trahison. Maman Thérèse a se senta qui trahit. À mon qui faut quantité. À mon qui trahison derrière eloko wana parce que eloko wana ezala qui censé obimate. Ya koya na réseaux sociaux te. Alors tant que na réseaux sociaux, Maman Thérèse a seni a refoulé yango. Nde bo mona conséquence oyo Maman Thérèse a vivre. Alors so nga penza na beleli Président Caleb yango Maman Thérèse a boya kosenga pardon parce que yo za vrai. Parce que tu n'étais pas juste na analyse nos sacs, ozaki juste te. Ozaki malhonnête. Ozaki na parti pris. Mais le quoi ba te belé ba retenir ba leçon te. L'autre moni Kader alali alamuki asali ou asali. Et bendi o e bandi moto eza lokola ezo pela CC. Hein?
epela sese muke nano epeli te ere yango oyo bomoni nano mabe ya bato te bacook bazalaka bongo poani bango ka bazalaka bongo bango ka baluka makambo wana za bacook te nga na otalisa bino kaka omoni place likambo ebandi Kader abandi kotiola Teresia siko Teresia peut-être na minute ana position te po atika binoti ana na position koloba taboyi na ye aboyi na ye peut-être position koloba ezate mais tango koyinda awa boyeba pe makambo esike bandi boyeba makambo esike bandi un bon attendeur Saline. Coucou à tous les Nela cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Maman Thérèse, il y a tous ensemble. Tous vraiment ensemble. Tout le monde a nioso. Donc, il va faire ça l'analyse très très bien. C'est ma camboyindi. Bisous. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.